Et nasalaka na ministère de l'agriculture. Ok. Nathan na yo libre, olinga opasa ngo osala nini? Enfin, comme tout sportif, souvent na talaka ba propre vidéo nanga pour na ko évoluer. Na à part ça, pe musala nanga na lendelaka pe pour na ko bien évoluer pour yango. Ok, merci. Soki tolobi otangela biso ba qualité oyo olingi okutana nango na mwasi tango bozali na relation otanga ba qualité nini? Na Roko, ça a été, hein. Déjà, il faut avoir kitoko. Future bonne femme aussi, intérieurement comme extérieurement aussi, ça compte. Surtout l'intérieur, paye compte à Kamakasi. Et on a des renseignements. Merci. Par défaut, oyo Défaut. linga kate, olingi omona te, olingi kuta ta ko sentir te. Pas trop, et à Bakanda Makasi. Voilà, il y a un. Bakanda makasi te, hein? Ok. Aninga Rosala Kimia. Ok, merci. Toya awa, to yeba pourquoi ba fille ba pasuli ba ballon na bango, to koki kozwa kombo na yo na âge? Kombo na plein midi, naza na 22 ans. Merci, o pasuli ballon pona nini? Na pasoli ballon parce que aza mwindu nga na mibali ya pembe mais ani kitoko nyonso. Emotional damage. Partout goût. Mais pour aza mwindu. Merci. Merci, Nazio, on peut m'habiter. Je pose à Kitoko. Aza donc ezo laksaki aza bajer ya baso sepela na bango. Ouais, mais pas trop, mingité, hein. Parce que attends, Nanzela, boy, il y en a l'icolo, il y en a assez. On a mon été. Ok, merci. Toya boye. Kombo na yo na âge? Kombo na nga Sarah Merlia, naza na 24 ans. Merci, o pasuli ballon na yo po anini. Déjà, il est beau. Aza na ba critères o nalingaka na pasoli ballon pourquoi? Parce que déjà 30 ans. Nalinga ba 33 35 mata et du coup l'air babandi ko tuna ba défaut et le moko kana sepe na hôtel bikanda parce que tu peux okoki peut ko changer moi sinayo moi ça cause à la tandingi ni na kanda mais la seule personne ayo ka saka mbali na o changer parce que l'air ka ko pese lo kwana donc il m'a bé ma casse mais tu es quand même tu as des qualités et tout c'est bon. Olingi o bakisa na ndenge olobaki ba défaut wana o clarifier ou bien ozo tikalaka na ndenge olobaki? Ouais, et dépendant quand on est dépendant. Je peux être au travail. Au zobenganga ba air tout, na talisio que voilà non ça la boy. Mais tout le temps, vous êtes toujours na simam ko na ko tu vois, beblo a bon. Les biso pe mbal netinga hier, na sepela na comment trotter. Donc si je comprends bien, yo posa mta kanda. Donc kanda na kanda et bala na te. Non, Mais... au contraire, là c'est Camille. Ok, mais tu peux gérer. Quand on a gérer au champ. on doit attaquer, c'est liquide. Mais dommage, bien, t'as une belle taille. Là. Ok, voilà. merci. Merci. Toya awaboye. Kombo na yo na âge? Kombo na nga Rebecca, naza 25 ans. Merci Rebecca. O pasuli ballon na yo pona nini? Na pasoli ballon na ngai, donc na monaki ya koti na bi vraiment o aza ba critère mibali na lingaka. Aza vraiment tout vraiment akuka. Parce qu'on a passé le ballon parce que le bic est vraiment ça silika pamba mate. Parce que nga na silika pamba. Nga tali kamba o silika te na silika kaka. Bispe na soira tempo na limbisa. Siko e simbate. Nyango mo na passé le ballon. Ok. Azali Rebecca azali ba choix ya basi oyo ba sepisaka yo? Attends ndo toté. Atana? Attends ndo toté. Po nini? Ah, ye niveau kanda na ye na nga isimbate. Ok, merci. Merci. To keboye, kombo na yo na âge? Kombo na Rate na 23 ans. Merci. O pasuli ballon no po anini? Na pasoli ballon pour nga linga mobala za na mwa libomo. Yesu kwa za libomo te. Mais à part wana za na bien. Mais ko komisa epe libumu. Ah ko ma libomo ndeni. Na biloka rolia à l'aise, non? Merci. Azali bagu ya basi oyo sepla na bango? Ah, non. Azaba goulou en été. Po aninte? Asa un peu nene mingi. Azaba goulou en été. Yo pa bagu na ngate. C'est un peu ça. Ok, merci. Toya boye, kombo na yo na âge? Vanille, j'ai 23 ans. Merci Vani. O pasuli ballon no po anini? Parce que Aza vraiment ba genre lingaka et puis
aza vraiment genre nga vraiment nalingaka. Mais opasoli mpona nini? Napasoli parce que alobi aza sportif. Parce que j'aime pas les sportifs. Nabangaka. Obanga nini? Nabanga titi. Nabangaka. Merci. Vani, ce que omoni ye quelque part, opesa ye mwa temps mpona mwa lisolo. Oui, naoyebi saye mpe que nga aza sportif ya sport de contact. Why are you running? Why are you running? Peut-être okoloba sportif ya ndenge nini osala. Athlétisme. Naza athlète athlétisme. Athlétisme nayebi te so oyebi. Ma course à 100 mètres, soit en Non, longueur. Zambango. Tout ça, c'est genre bon. Après, à part ça, il y a un basketteur. Ok. Ouais. Là, entre parenthèses, on a le bac IP. Mais à expliquer ce C'est que... dommage, hein. À regretter. Non, parce que il fallait préciser bien. On a dit que tu mais ce qu'on précise quitter, c'est pour cela. On a le biquet sportif. Mais c'est pas trop tard. À lobby na osiko ke yaza mutaba mbango no ka vitesse. Tozongisla yo ballon? Ouais. Ouais. OK. Tozwa ballon pona Vani. Merci. Bon, tozongela o. To continue. To koki kozwa kombo na yo na âge? Jennifer, 23 ans. Merci. Au passe le ballon po anini. Déjà, à l'objet Makambo Wakanda, nous avons un impulsif. Entre parenthèses, dans cet exemple, il y a que soit dans le boulot, elle n'a pas été tout ça. Parce que moi, je suis genre de femme collante. Vous comprenez? Donc, collante, c'est quand on a collé, au moins on a essayé donc, voilà pourquoi. Mais explique qui moi muke so azana musala azana moi makambo bela ko sala so zo benga ko tia moi ba dérangement parce que collante donc j'appelle à tout moment au moni tout ça là siko yo yi supporter en outil en fait voilà pourquoi. OK. Azaba guna yo Aza taille moins C. Aza mi soit bien. Aza vrai chéri. OK. Merci. Kombo na yo na âge? Brenda, je 24 ans. Merci Brenda o pasuli ballon na on. Expliquez biso po anini. Bon, na pasoli yango parce que le biaza muto akanda ngapi na za mutakanda trop chaud donc et aussi mbate. On go changer makambo na kando ndenge nini. Bazoko mabe hein. Mais il est beau, il est mignon, tout OK. Ongi ko bongisa makamanda? Oui. Voilà, enfin eza kanda te ozokanisa wana na lobby peut-être oziango mabe nga na seka mingi de base peut-être moni ndenge na lobaki déjà en l'équipe voilà so nous t'as prendre na yo wana ndena bosi mais nga atako simba moi aussi oui jamais na osala ngote donc peut-être je mabe fallait pas na expliquer très bien mais ozaki toko apena ta bien déjà misunu pe na lobani voilà. Eza moi clair pour na yo. Ouais, oza na chance ko zo ballon na yo. Oui? OK. Boya na ballon wana. Mon il faut expliquer bien comme ça va comprendre hein. Azane mutakanda kanda makasi te. Merci. Beaucoup sana awa. Kombo na yo na âge? Kombo nanga Bios na za na 25 ans. Merci Bios. O pasili ballon no po anini. Déjà na za na réponse claire ya opé ça. Comme tout est là, on a collaboré avec les amis. Déjà, tu as côté na gang qui waouh, mais par rapport à taille nae et dengaïté. Voilà. OK. Merci. Sœur Nabiso awa, azali bagou ya basi basepisa yo? Oui hein. On y est honte hein. Mais après il y a un choix na épée. Renforcer PTA pour la kaka choix ou yangai. OK. Merci. Bongi. Non. Merci. Tozonga awa kasi. Pona yo, OK. Na mama oyo ozali na ballon mibale. OK? Na kosenga na osikoyo soki okoki kotuna bango question. Baza mibale. Tindaka question, to kende pa na bango pona tozwa ba réponse na bango. Bozala bana bosalaka nini na vie nazaka na deux questions na oyeba. OK, ça va. Toi qui n'es pas là-bas, comme ça, tu as la réponse. Bon,
kombo na yo pasele ngai ba kombo et puis na ba question apesi pesa y réponse. Mon nom c'est Vani Yangou. Non, on a beau titi. Et puis il y a mibale ezalaki soki balingi basala nini. Basalaka nini na vie. Moi je travaille. Na nini? Supermarché. Content déjà que on se débrouillera déjà ça bien. Déjà le mot il y a bien ma casse na CP là. Merci beaucoup. Okay. Merci. To ya awa kombo na yo na ba réponse na ye. Brenda, j'ai 24 ans. Nabotate, nate kaka ba perruque, ba robe, ba chemise pour les filles. Okay. Merci. Bon, na osenga tuna ba susu question mususu pona sunga yo osala ba décision ya malamu. Donc eloko mususu lingo bakisa pono yeba. Na koyeba soki omitié na kati ya couple. Neti yo mwasi oko apporter nga mobali nini en vrai. OK. To ya awa. Réponse à la question là. Bon, la première des choses, donc, naroluka d'abord, ceux qui osent na camarades belé, na moni ke bazo apporter le et le côté, na ko diminuer ba camarades. Ceux qui na kuta ki na dépense trop ambiance, trop diminuer ambiance, ceux qui la dépense trop diminuer dépense, et puis na repé ça yo idée, to créer et le remords pour esunga biso. Et puis beaucoup plus, normalement, on a un Nzambe. OK. D'accord? Oui, on pense na eza mais il est mingi. OK, merci. To ya awa. Et puis, na yope, pesa réponse ya ba question na ye. Non, je n'ai pas compris. Oniko lobango susu? Quand on a tout mususu. Auto tuna mususu wanaka. OK. Ouais, on go tuna ngoli susu. Question na eza boy. Ceux qui on se décider enfin qu'on se mettre en couple. Na couple. Oko memela mbali o mitié na kasi ya couple wana na ye oko apporter les nini. Premièrement, on a au memelo, ils ont un Zambé. Et na longolo na on a vu oyo na ki kokuto yango peut-être aux qui à l'est na baninga na yo et puis na ko sala tuna écarté on na ba oyo baza mabe na tiko na ba oyo baza malam o baza ko porter un plus et c'est ça. Ça va? Non, ça va. Bon, OK. Donc oza na ba ballon bibale na ko pesa siko e pa na ba fi bozali na ba question pe bolingi bozongi sela ye. Ouais, boya awa. Question angeza que après 6 ans au passagani na vie na yo. Et est-ce que au passera pe ko bala un jour au passera pe ozala papa ya famille. Donc c'est ça. Voilà. Question liboso ezaki obi après Après 6 ans. Ouais. 6 ans ils ont belé. Après 5 ans, 3 ans, 4 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu penses dans la vie et puis... Ouais. Ko kanisa ko bala iza ba te belé wa kanisa neti biso ba mbai to kanisa ngote. Eza plus pona ba bana basi. Non, to kanisa ngope. Neti ngabwe, ne nazabwe. Déjà j'ai 30 ans. Donc nazo kanisa ngope ezo tourna nga na mutu. Donc deuxième question na yo ya ko so na pensa rapé na koma Père de la famille. oui. Là, se prépare déjà pour un OP. La limitation, c'est l'homme sous on a se préparer plus tard. Et on a la bon père de famille. Ok, c'est ça. Ouais? OK. To ya awa pona question mususu. Bon, na otuna kaka soki oza en couple ambition na yo et ozala nini na vie ya mwana mwasi ozovivre na ye. Ambition eza ebele. Déjà ambition liboso déjà oh sambe ya tchala mukili. Moi si nambali bazala ensemble. Déjà nga na apporter lo en plus net na mabe oza nango na ko faire et améliorer yango. Et bon on en a boulam. En plus déjà deuxième au bible peut le voir fonder une famille. Et ko tchabana na pe na encadrement moko ya bien. Si évolution et kokene na terme nango. Ça va? OK, merci. To zonga boye. Emotional damage. Par rapport ya makambo yo ki awa ngana zali kopesa yo pik oyo ezali pona yo Zimbabwe
par rapport à makambo yoki nakosenga opasola ballon kaka moko na bafi na biso mibale batikali awa pasola ballon oyo moni ke makambo balobi ezo seplisa yo penza te obi ozomona ke futur ezali te kaka moko. Merci okoki ko tikala awa simba na yango ko tikala awa bon ozaki susu ballon yebisa biso mpo nini obombaki yango. Bon, nabombaki ballon parce que nasepelaki na ye au début alobaki aza moto akanda et après aye ko faire comprendre que eza pour une raison boye et j'avais vite compris. Merci. Et puis yo opasuli ballon na ye mpona nini? Pasoli yango parce que au début azaki un peu na mwa kanda mwa mingi na réponse na kolobela ngai. Après plus tard na mona sincérité vraiment na maloba na ye na oyo a natalisi ye ke eza boye te yango nde na ngai na tobana. Ok, merci. Bon, tozonga lisusu awa boye. Ok, yaka na biso totelema awa soki okoki kotelema mwa ndambo awa we pusana boye topesana mwa espace. Ok, bon, siko na moment oyo nakotuna soki bozali na question ya suka pona tomona soki ezali match ou bien ezali match te. Donc soki pe ba question ezali te problème ezali te. Mais soki bozali na question tokozwa yango siko. Oza na question? Non? Ok, et bon pona yo? Non. Ok, bon, siko nga mutu natikali na question ezali très important. Ok, na makambo nyonso tu boyoki awa na ndenge bosololi ezali oui ou non pona yo. Oui. Oui? Ok, merci. Et puis pona yo na ndenge tosololi ba question tunaki ye ba réponse apesaki yo ezali oui ou non. Oui. Oui? Et Simbi!